losako na bino surtout bandeko nanga boza ba congolais boza libanda mboka na ba boza na kacha mboka. Journal lelo naza pena bien te parce que makambo oyo ba ndeko na biso ba député provincial o basali ezali escroquerie politique. Escroquerie politique euti banda na sommet na likolo ekititi na se. Ndeko moto apesa ki au pouvoir nezali peuple, ezali FCCT. Likolo ya 50 000. Au lieu kuto sala o etangami ba propos ya justice que non, il faut normalement to juger bato basala ki na kati ya politique ya 4e république parce que ba pia ki mboka. Tokoz lukato e ba kota ki ba ki na combien, ba bibi na combien. Kabila tata tanga yaki, aloba gini. Akanga ki batu nyonso tuyo basala na Mobutu alobi na bango bocha mbongo na bino na place poto lukato reconstruire mboka parce nga na mboka mbongo te na odefa mbongo te et puis aboyi ko defa mbongo libanda aloba itoko s'en sortir kaka na muke otokozana ngo awa na si akanga batu asala na Mobutu ba yibara ba mbongo ba kota ba boloko ti ba bimaka boye bien en plus comme ça na bango mais tellement zaki pressé allez al bengana ki ba Rwandais basani ni ba pesi monnaie change ne bo mona ki ndenge baeko bomaye. Pareil ndenge papa Félix Tshilombo Tshisekedi nenga koti. Akoti bango na kati. Aza ye moko. Na bimite parce que pouvoir wana ya ba Kabili régime a Kabili ezano na place. Bango basimbi o babengi pouvoir na tang ya militaire. Siko leza boye Kabila azo kende na biso na ndenge malin, azo za malin. Azo apesi biso kaka toza la présidence mais a coincé biso côté o etangami bon fonctionnement ya mboka. Mais tandis que balobi président azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Yango nga na senga na peuple congolais. Ndenge toza awa biso tondimaki constitution ana te. Félix Antoine Félix Tshisekedi wa Tshilombo. Oyebi bien que tango bango basalaki constitution ana biso tolingaki yango te. Toboya ki yango papa Etienne Tshisekedi azali juriste. Alobi constitution wana ba rebelle, tokoki kosala bango jamais esika moko. Ndenge za wana to sala nanu liboso loko liboso to luka to identifier batu. Likambo ya nationalité, to yeba bango. Après to yeko sala constitution na biso ya mboka. Et puis to sala constitution pourquoi tout ça constitution mboka parce que constitution mboka si ba sala déjà ya CNS ezali. To ko sala ka application nango. Bango ba boya ki Jean-Pierre Bemba salaki na Kabila a bénéficié mbonga mboka. Batutu oyo bozolo balamuka balamukiste. Bayaki ndenge nini? Moïse Katumbi ayaki na combien na Congo? Abimi na combien na Congo? Muzitu yo bakosa biso ki ozalaki neveu ya papa défunt wa tuko kufa kizenga. Ozui combien oyaka na combien obimi na combien? Pareil na ndeko na biso oyo Martin Fayulu. Martin Fayulu toyebaki yo tango ozaki na conférence nationale. O participaka pour otangaka na bato basalaka sécurité ya conférence nationale ba votaka yo te. Mais okotaka kuna na cadre ya relation ya yo na bato basalaka sécurité na kati ya constitution. À l'époque babaki kuna ba yedi ba conférencier ba boketu premier oyo. Asalaka kijalelo na ye pa ya Mobutu. Alinga koma conférencier ba boudarango te conférencier nga ezwaki voter papa Etienne Tshisekedi comme premier ministre et puis ba tocha bien institution mboka mais tala makamu oyo Mobutu salaki pareil nande mo yo pe ko sala nga na souhaiter yo boye Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi wa Tshisekedi salaka ndenge bango basalaki sala régime na yo ezwa pouvoir liyebisa bango boye tozo kenena réconciliation nationale. Banana na réconciliation nationale entre moi et peuple. Après, au web sabango tokuzo kenina, on va bengi concertation politique. Concertation politique ya opposant. Koutana na Martin Fayulu. Luka Osala, gouvernement d'union nationale et transition. Gouvernement d'union nationale et transition. En attendant, bango kuna. Nenge bazui pouvoir na bango provincial na basena na bango bazela yo to sana politique o sana 100 jours na on osali pour la peuple après so makamuna 100 jours esili otali rentabilité parce que bango bako coincer et ni na wa pour salama
Le bala bango mboka na bino na zui na tiki bino na ba pouvoir na bozana bongo. Bo continuer ko plaider, bo salaka kuna mais na supprimer bino nanu pour l'instant na zo landela nanu 100 jours na ngana pesa ki basala misala. En attendant 100 jours wana na zo sala concertation politique ngana peuple. Concertation nationale entre Félix Tshisekedi wa Tshilombo et peuple congolais. Félix, toebi 26 provinces te, toebi 11 provinces. Na régime na yo reconnaître toza 11 provinces, toza 28 provinces te. Au cassé bango déjà 1. Deuxièmement, oebisi Luka Osala inscription réforme armée. Sala armée à 5e République. Oebi que armée à 4e République ba déjà corrompu. Go banana sommet, ti lelo yo zo luko bunana lutte contre la corruption, lutte contre la pauvreté, lutte contre la misère. Biloko misato, lutte contre la pauvreté, lutte contre la misère, lutte contre la corruption. Biloko misato wana est-ce que okokango wana gouvernement oyo, okokango wana ba institution oyo ya bango jamais. Démocratie, il faut que préparer démocratie. Jusqu'à présent, on continue la démocratie. On respecte ma thèse. Yemo Kabila a respecté la constitution. Balbi so constitution le bin article 64 que ceux qui moutoyer dans groupe azo lingaba caparer na pouvoir to santo ligo to meka qui mais estimité. Le quoi to on a pouvoir. Monde entier dit que yo président de la République. Maintenant à vous de faire le loi. Le baké na ko travailler boité parce que côté provincial nazate côté députation, nazate, et bon, on a travaillé nini, et on a l'étiquette pamba. Ya on a dit, bah, siégé. Bassa moussala bango, pendant une année, na constitution na bango, on a osani na dessoudre. En attendant, yo préparé déjà 5e République na yo. Luka bima libenda, bima, nena yo sa oube bima. Yaka libanda, yako sala, oba bengi sécurité rapproché na yo. Il s'agit sur l'américain, ba rapproché yo. Ba ya bala la akuna, boza la akuna. Ba ozo étandi nyon so place yo zali. Ba merke ba kipe yo pendant une année. En attendant les bazo kipe on obongisi bana mboka. Bano baza ba nationaliste. Kozala te ke tinye uchite ngozaga ba yo tout pona baluba te. Zwa sala concours. Moutio soto oleka aleki me baluba ba lekate. Sala eza équitable. Toza na 4 provinces. Toza na province ya Bangala, toza na ba province ya Baswahili, toza na province ya ba Congo, toza na province ya Batabandundu. Donc toza na 4 directions. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, nous avons besoin de 10 000 hommes pour réformer l'armée Nabiso. Donc, on a 10 000 forces, 2500 Bangala, 2500. Donc, ça, la politique, moi, il y a réel. Tant que si le bureau, la liste, Bangala, baza 2500, Congo, 2500, Tabandu, 2500, P, Swahili, 2500. Ça fait, qu'on a besoin de 10 hommes. 10 hommes, on a au Tei Bango, Lukaba Bongisa Mboka. Intégrité territoriale. Intégrité territoriale, bazala nango na mutu, que patrie, te kaka patrie te. Bako ko corrompu po na te o te kamabele, ni jamais. Mabele na yo okokufa, otiki bana na yo, na bandeko, na baneve, ba continue ko zala. Pour ceux qui bako na so ba te kaka mabele pa ya ba belge, mais yo toza pe na mboka na te. Mais bako na so ba lité ba boto la ki pouvoir. Toza ki pays o les seuls pays ozaki indépendants. Parce que toza ki pays oyo ke to révoltaki. Yango wana monde ba pesa biso. Félix, ngana obano itaki général de Gaulle. Mona ngana face o eza face à Kanda. Eza face ne ke boté, face à Kanda. Donc mona ngana face wana. Bio na yo, batu na yo, o tchaki na l'air à tuer ba pesa stratégie. So stratégie là c'est pas la peine ba pona mbongo. Donc batu ba lakisio ba provincial ba la sonne bazu ba 50 000 parce que il fallait ta moko bima. Donc la minute yo yebisa na parlement lobi ke na bimisi batunyo surtout oya IDPS ba siéger na parlement na te. Que ça soit banana na bango ba siéger te e balongwa kuna. Tike na bango parlement na bango na ba la mukiste na batu ya FCC. Batika na parlement na bango bazala kuna. Bino ndeko lézère soko région de IDPS comment le roi allié. Papa Fachichi sala boyene lobi na yo. Na lobi no itaki na visionnaire pour sauver nation. So sauver nation te, to songeli kaka, Kabili. Kabili e boma biso 15 millions de morts. Kabili e boma Chebea. Kabili e boma bate bele Kabili boma. To sa ba victime. Justice fait salama. So justice salamité to lim saka bongo. Parce que comme la yo te. So que comme la yo, na sala ba inabi ke mwana oya assisté ba kamati ba violer maman na ye.
Mwana oyo assisté ne ba violer grande sœur na ye. Mwana oyo assisté ne ba violer petite sœur na ye. Mwana assisté ndenge ba bomi papa na ye. So lobi na bato wana ke les mêmes bato wana ba diriger ba bi ke alimbisa bango. Je crois pas olim akolimbisa mona mbebo na motema olimbisa te. Ya on a bi ke dossier wana il faut ba mériter justice. Il faut ba mériter justice. So ba mériter justice te. To sali loko moko te. Ya on a osenga na yo. Erango yo beta déjà o etangami grand match. Dribbler bango. La sengi na yo Félix dribbler bango. Dribbler bango vraiment dribbler na ninga ya politique. Dribbler bango la sa bango ke uchaba bien belé. Loba na bango ke ngazo préparer 5e république. Nazo préparer armée oyo na uchala pour la 5e république, na besoin 10 000 hommes. Senga inscription volontaire. Bakende loba na bango ke moduyo surtout au sala inscription na kata armée soko coach armée, to sala 6 mois ya recrutement. Soko bimi ozui chapeau ya soda balation que oza soda du peuple ba bengyo soda du peuple. Oye baka ozana $1000 pe ozana ndaku na yo oyo ovanda. Soko bota ba ocha mutu na place na ye. Ozana bana ba oluga ba sala pe ba kaya bana. Mais en attendant 6 mois il faut au mériter au sala o ba bengi ba exercice na ba concours. Donc Félix Sali bongo au sauver nation. So sali bongo te. Donc ba o mona ke o kamati o t'équiper nation. Mais à ce qui concerne pour la marche au bas congolais to mérité. To sali marche ite ke pour na ba lamokiste. To sali marche ite pour na ba Pangistan. Ba Pangistan do ba pangi na moun. Ba pangi o ya to pezi no ba Pangistan. Do ba Pangistan et ne bolo ba repa Félix ke ba Taliban. Donc ba chetu. Donc ba Taliban biso peto bisi bino ke bino côté boza ba Pangistan. Bosala kina lamuka mata yakiawa abeti miti bo memeti la république. Oui. Bosala droit na bino. Motute akangi bino, motuta misaki mobulu. Na rosenga pe na batunyo surtout. O bali ko soutenir réconciliation nationale. Tout ça la réconciliation biso en diaspora. Tout ça a besoin ya Kabili est dégagé. Régime ya Kabili est dégagé. Kabili to yo kango sukuna te na kata Congo. Balongwa batika pouvoir bazi la justice mo benga bongo moko basamba. Félix Sali bongo to yokala. So sali bongo te pas question ko yokana yo. Wa to mona koza traître. Félix bana baza ebele na mboka libanda. Baza bosa ba yape na mboka obisuto botama. Ba mona yango. Félix s'il vous plaît. Nga naza awa naza motu oyoke naza allié ya IDPS. Na bundi tisuko nazo continuer ko bunda. Naza la besoin ya mboka na biso ezwa valeur. Mboka na biso ezwa valeur. Naza la besoin mboka na biso ezwa valeur. Na la besoin mboka na biso ezwa valeur. Ya on a bi Félix lelo na bimisi elongi nanga bien pas mona yango que naza la besoin changement na alternance. Na mona ta iloko moko te. Na mona ta alternance te. Tala ba basalio. Ba beto na donc neza planification ba planifier ki neza bongo Kabila comme sénateur. Soka Kabila va voter Kabila comme sénateur. Yeba liwano ya pembeni. Pourtant okufa yem tozo pouvoir. Tant au pouvoir bazonka la place. Félix poto ni mango bongo bimanan. Bimana pe yaka les États-Unis ba traiter yo au sal examen général au sal tout. Et puis au fanda o ebisa mamba père na yo pona papa Etienne Tshisekedi neni ni mausolée nezo umela. Babite au sal mausolée babi salela na le bosso o abengi monument. Monument on de basala ke quoi fois basala bisongo ba tshela bisongo nan d'abord e banda apo kita na Congo o kunda papa na yo bake ne kunenga na préfet bake ne kunena na kabo ya kama kuna pesa abotama. Ba kunde kuna soko putanga kotala itana na monument na ye atana na monument na pakita la mausolée ne pas azali. Mausolée fait que na la province na capitale te. Capitale on a besoin que to vanda na ba visite a oyo mutu dozaki ne boy. Lokwa ba tcha Lumumba na ebandeli kuna na suka koto ba tshela biso papa Etienne Tshisekedi parce que abundi to que démocratie côte. Si koto banda ko yekola démocratie ne kota. Ya na singi ba tunyo surtout boza na poto ya France passe aux alliés. Toza na marche monene o babengi to sala ngoli 31. Marche ko banda na Kinyakour. Porte de Kinyakour, espace za monene place wana. Na biki samedi wana marche zalaka. Mais biso to kozala na biso côté ya col wana ya la wana to kozana to tondi ebele après to siminzela to bandi makolo banda wana ti république.
parce que tu as sous château rouge pour château rouge comme déjà salut parce que bah tu tapis rouge pour na nani donc tu pour les souvent tu comme monotonie tu changer place tu comme na tu banda na Kinyancourt luka drapeau na Congo somba drapeau à Congo so zali ba oteka ngwana mama oteka ba drapeau sala mbonga ba drapeau toi na besoin sur oteka so ba drapeau te drapeau dans sombango oteki drapeau mbonga no comment tu otine pas ba orphelin mbongo na yo zwaka musana ko liaka o milango diamba to lingi bongo te na fingi te so na kosi nzambe na likolo abomanga ndena za boye na lobi bien ba drapeau mama so ko teka drapeau mbongo wana so sitala na soma ba drapeau ya 500 na teki 2000 bozwa 1000 na bino bocha pona association botini na ba orphelin ngazo pa na mo bénéfice oui transparence c'est ça bon to lingi transparence to lingi soute ke boya ba profiteur ba parvenant mo boya rapona komba boteka bilo bozwa mbongo kendaka sans déclarer po biso tozo la bino te poto sombe la bino za peut-être no publicité toza bongo donc nazo senga bino batwa ba pangista bosali ya bino bat balandi bino ba bomi bino te to lingi pe journée wana boteka biso to sala kimia confrérie de Fachichi bozala wana immigration positive ya papa la biso azalawana bozalawana FCC bozalawana ba organisme ni surtout bozalawana to bana marche to kenenango tina république to banana porte de Kinyancourt tina république pacheli yebsa batu que to changer stratégie banda semaine déjà que no lobake to lingi susu nini te château rouge te to lingi mamoko port de Kinyancourt na port de Kinyancourt to zwango banda wana to kenango ti tout doit ti république so le port de Kinyancourt ti république to na 1 heure du temps na makoto tamo malem na 1 heure du temps to go le ngabuna partir à 14h30 to ko ngabuna 15h30 bogo beta meeting pour être pas présent que to a besoin que Kabili et Tambola to a besoin Kabili ba longwa donc ndenza wana